na linda vimbe longi pasi wana pe yango moni ba rosé vie soka linga ko malwa mo amuke akota na babeza ba Ken Lukoki akota na babeza ba Pacho RFI akota na babeza ba Juvenal ya ba Kronifwati ba bengana Lukoki oh nga yebi za Ken kena su Ken Lukoki te akoma Ken Siwa Ken Siwa ok pour te mwana ba papa ya ba Fifi Siwa et papa Lukoki ba ko remarquer ka mwana bango te ok yemta koma osimbela Siwa saki en tout cas oza na raison mokili oyo bezo yo vezoro mabiela ve na ngai basali mabe mais quelque part VTI pe aiba kokota makambo bana teye yesu kutu bateya ye ebo ngala toza ba ime po bateya biso po anyeza omoni makambo sala bino a publier bino ba page de bino asala bino pe asala biso te ngana moi je fais déjà matika son ba page nyonso ezala te da page moko te sala nga succès ezala te moi je fais matika son page moko ezala te ebi ke yo pozo bana ba erreur mo boye l'air biso to banda ba internet ba page ezala te to zala déjà na moni ba page nyonso do nga mona bino ba Juvenal page ça la mututé ba Karine Mokonzi tu vois Mati ok page yo Mati Sam Kazadi nazo sala émission à Total BCBG na télé 7 fara na wera zamba o ba bengana ngate on a tika émission na tika 8 ans passés page zala te ba bouger ka moi mémoire muke basali mabenini babi mukolo pe ba korjara to na l'état to na nzambe yezu kutu l'état ebomaye Yezu mena suka lelaki ankolo babi makamba zo salate oui verset 17 oh ya chapitre Éphésiens vous comprenez toza omi oyibi mutu so ba penser na famille te ba penser na nchik te ba penser na l'état na nzambe mais punition nzambe zala mabe pona na kotelo ya l'état c'est bien bon to royo ko to bimisio ngapoma kakol yama Yemo. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Mati yakana Mati Kasongo yakana Mati Kasongo. Mati Kasongo leki na ngai propre. Tika mwasi bato aza marié kuna yaka uza mwasi na yo. Mati Kasongo. Leki na ngai Gloria Olangi ona lingaka mingi. Leki na ope asaki anniversaire V0 ayaki. Asaki anniversaire. Comment la luka bato bazalaki nde? Mutu azalaki dans la soleil na Fodi Akimbi. Fodi Akimbi bazalaki. Viens na yo, viens na biso Zoro mabia la babetaki. Impression na yo par rapport ya makambo wana. Bon, impression na ngai eza bonne, mauvaise. Ça veut dire eza mauvaise parce que mukolo basimbage na nzoto te. Mukolo basimbage na nzoto te, mukolo bapesaka ye conseil. Batera bapesa pe mukolo conseil te ba expliquer mukolo. Pour mukolo bopesa conseil te ya ibi makambo nyonso déjà. Mais elengi na ngeza vie akomisaki muta ba 30 quelque ba 20 quelque ba 17 quelque. Siko tant on vie ba on va Christelle Boanga. Tant ba recevier. Ba bouger ka moi mémoire muke. Basali mabenini. Babi mukolo pe ba korjara to na l'état to na nzambe. Yezu kutu l'état ebomaye. Yezu mena suka lelaki ankolo babi makamba zo salate. Oui verset 17 oh ya chapitre Éphésiens vous comprenez toza oyibi mutu so ba penser na famille te ba penser na nchik te ba penser na l'état na nzambe mais punition nzambe zala mabe pona na kotelo ya l'état c'est bien bon to royo ko to bimisio ngavoma kakol yama Yemo moni place à donc Linda tant la première wana maman la chilo a sollicité bien to vandara bien passé au kakol ayo kaka tant yi a publier kakol
na linda vimbe longi vienda pia kango pasi wana pe yango moni ba rose vie soka linga ko malwa mo amuke akota na babeza ba Ken Lukoki akota na babeza ba Pacho RFI akota na babeza ba Juvenal ya ba Chronifuati ba bengana Lukoki oh nga yebia za Ken Lukoki kena su Ken Lukoki te akoma Ken Siwa Ken Siwa ok po ba te mwana ba papa ya ba fifi Siwa po et papa Lukoki ba ko remarquer za mwana bango te ok yemta koma osimbela Siwa saki en tout cas ozana raison mokili oyo bezo yo vezoro mabiala ve na ngai basali mabe mais quelque part veteye pe aiba kokota makambo bana teye yesu kutu bateya ye ebo mundu ngala toza ba ime po bateya biso po anyeza omoni makambo sala bino a publier bino ba page na bino asala bino pe asala biso te ngana moi je fais déjà matika son ba page nyonso ezala te da page moko te sala nga succès ezala te moi je fais matika son page moko ezala te ebike yo pozo bana ba erreur mo boye l'air biso to banda ba internet ba page ezala te donc tozala déjà na moni ba page nyonso to nga mona na bino ba Jivena page sala mutu te Karine Mokonzi tu vois Mati ok page yo Mati Sam Kazadi nazo sala émission à Total BCBG na télé 7 fara na wera zamba o ba bengana ngate on a tika émission na tika 8 ans passés page zalaka te et on a ba chroniqueur nyonso bazalaka te donc wana zonzo ka no sama za mtu akala ba chroniqueur nini bazala te pour moi j'étais là déjà bon yo bandi TV liboso na ngate te il faut qu'on le continue yo bandi TV nini te il faut le retourner boy yo kan saka na internet nga na internet ndenge yo pe banda ko sala mama BCB je te be ko pe chroniqueur yo qui porte parole porte-parole no fanyo na zoloba après nazaki porte-parole te nazalaki chroniqueur privé ya papa non za porte-parole privé mo sala remission porte-parole nyo bani mais voilà yo pesa ba programme mouvement non on pesa programme BCBG c'est ça non on pesa programme JB on pesa programme BCBG on so programme englobé ya BCBG voilà siko to bengo nan chroniqueur siko to benga matinée Mati, mais Mati est animateur culturel. Na sala animation culturelle. To benga Freddy na. Freddy aza Chronifuati. O Fabrigas ayembeli. Yeyo. Merci beaucoup Fabrigas Nenge ayema pona kotana na journée binanga. Moni nzemo no ça va et le bisi mokili. Kitoko. Alors Mati zaki pana yo parole. Et puis il faut mona tant rolobao barokata. Un bon journaliste, c'est un chroniqueur tout journaliste. Pesanga titre nyonso lingi. Ça va. Un bon chroniqueur, un bon journaliste, on a tenté aussi de inviter des aussi inviter. Et ça déjà rare. Pour inviter Moussou aussi se touche. On ne touche pas l'invité, on parle comme ça. On a peine à droit simbaoté. Il y a droit simbaoté, mais tu peux pas moteur aussi canal solo il y a émission. Mais pas comme ça. Émission à TV ou internet. Non, ces émissions, il y a TVP émissions. Différence c'est à la raté. Internet et la télévision. TVA et la télévision. Place Tozali, vieux Mabiala, Osepeli, to Osepelité. Kakol, on a raison, toi on a faute. Vieux Mabiala. Yama, on a raison. V Nangaye, Serge Mabiala Mabialus. Ndinga, ya ban fou bandinga, à ça là qu'il faut. Qu'on publier. Et ça va être Kakol Ninga menacé, mais péché mortel, ya bateau nyo sobayoka pasi, yango elandi. Ngape yoksanga pasi. Na habité ya bino so coopérer bien em so tchaka bino na habité poza na bato muso balanda ba on a privé ya ndeni vietianga ko salabo comprendre donc qu'on se le dise eza mabe mais basimba mukolo na nzoto te si y a un problème na mukolo ba lo bara ba luki ba vanti bino ba pesi bino conseil mais ya aussi ma mukolo eza mabe mais s'occuper mukolo a débordaki quelque part l'état soit koko salate to ke na oka na kada mibali. Mais na condamné Freddy Akimbi parce que qui se place où on a il a oué ka kozwa image akoka pe ko ya atiki caméra nayoki babiba nayoki babi nayoki ba chroniqueur nyonso ba yaki so ba journaliste mutunya sa bougete kana lito filmé
Bah oui, ça va caméraman là-bas. Filmer. Filmer. N'a pas laissé ma fuite. Oh, t'es payé bon pas ça va filmer. Filmer. Ah, mon discours, ça me pas baise. Est-ce qu'il y a un public au Tchango? Si il y a on a le billet, si on a Tchango na page na y na foute les billets. Il y a son bac à aller, on a foute les retours. Ah, Matika son. Et puis soit Tchango na page. Soit Tchango pe na page na y na une ndamba ba séjour na y na chronique fois. Tozunda maba séjour na flat tozong selembo biso to foot émission mo na salaka awa oyo lakisaka mokonzi mo ya mokebo oyo loba ozo voyage zo kene prototype ozo ke prototype problème ni ba ni la visa omoni nazaki ba ni la visa boye barate mutaye ba makam na ngazaye ba ni le visa ni voyage à Maroc mais ça non mais bon ya za mutali boso nazali na voyage à Maroc tamba ba pesa nga visa na boyi na bite nazoke na Maroc obo ya visa Mati! Mais pourquoi il y a visa? Il visa. Bon, moi, quand on va banir, moi, c'est un tous à sérieux. Pourquoi il y a visa? Moi, c'est un non, franchement. Et puis, biso ba poto na biso za ba poto binoté au fo yenga yengo tamanga la rola la kabomba ambassade de Bengedi, mais tu prends le vol à 17h. Est-ce que oui bigenga na Afrique du Sud? Ah. Est-ce que na lobeliang? Pourquoi ça? À partir de l'élo, si on voyage dans voiture, est-ce qu'on va imaginer tout va chaque pour le moment que notre tête voyage. Na longola qui na répondre à la question na longola na nila qui visa na ngala pendant que Maroc na brigade et puis on a nila qui on na zo kende Angola na Fabregas so na zongi to ke Maroc na brigade so na zongi na ke Afrique du Sud na Didier Lacoste après ngana ye to kabwana na aéroport Mati pona ko soki sana yo na si ça to kabwana aéroport Anjili to zo Air France ngana ye to kei to pesi bango mbote kaka un mois to zongi pona ko soki sana yo 5 chroniqueuses ya basi ozondima na internet Binopé ba question ba 62 63 bon c'est pas grave Christelle Boanga Christelle Mam quoi ça une émission et puis que Christelle Boanga na ambiaka na internet ba on a Christelle Mam bon négligea ba on ba ambiaka babanda na tongo pe ba mi bali donc Christelle Boanga Christelle Mam babi basi Christelle Boanga Christelle Mam a celle combien de temps internet yeah. Oh mais yo dans si ça on a pas question ya répondre Christelle Boanga Christelle Mam nani Karim Mokondi Glody Diasuka nani yo na Joseph Achako Mibali. Merci na sincérité na ona Mibali. Mibali. Ngala bakisi glow ya Hollande. Mibali. Te ya tangite. Na bingai na pa na nga. Te za mizonga batu na nga 5. Te oui, na bi na pa na nga. Te par. Wana question na hote, wana ya yo. Wana par na hote. OK. Ya 5. Na Mibali. Na Micha. Soroli. Na Mibali ngai, Mike Lokamba, Vincent Chilis, Frank Stemai. Chronifuati. Nabasi. Gloria Olangi, Karine Mokonzi, les deux Christelle, donc Mamou et Boanga. Et puis, Nani soit ça, moi trop, et Bunda, moi trop, Nani. Loretta Estrée, la mère chef. Namibali Mati, Kassongo, Franck Stemai, Vincent Chiluis. Mike Lokamba et puis Jazz Kavoul. Alors merci Nabino. Bon, disons, au moins tu tangi ba 5 ans parce que tu as demandé mais na mon thème na biso to bi ke to zebelo ba ça me sala bien. To yebi mais po to zo atanga ko tanga bango nyo sauter, to tangi ba o to tangi te lo biteke ba sala bien. Neti yo sala msano bien chaque fois tu m'envoies tes vidéos na WhatsApp na na mona ba vidéo na tala ope na ba xero PV. Nga tala début annonce à mutu. Na début ya émission ndé ba so na talika annonce na ba oh c'est bon. So na talika mabe na ba oh dans ce na koti na kati c'est que rotation na rotation. Na moni na sepeka pour na moni le tangi leki kombo leki no Karine Mokonzi na moni ki ça va boyokani et selinga plaisir. Oh botika. Wana baba leki na biso photo concert ba ngo to za leki na ngai ya parler mais c'est ma fille. C'est ma fille. Karine wana aza doyen na musala. Donc c'est ma fille aînée na bimisa. Nazongi lusus.
au moninga air dans la émission eza polémique ité yo kana yebisa yo parce que yo tuna patron na yo belenga na godidi asuka ba yebisa matika songo tozonga na exebike yo kanga une minute yo kanga une minute Tracy o bomona razaka monteur mais Tracy na carrière mon na internet mais pas un monteur bochake kate mais Tracy soit un journaliste pas ngaza mutali boso yo kama matika songo mon tango jiba misaka son sérieux ba journaliste mingi bazala kate est-ce que bien ngana sala akoniki bazala kate ngana sala wanola ka chaîne natangelo ba chaîne na banda série so jiba misaka son sérieux kana chaîne na planète télévision siko tango jiba avant misaka son sérieux ngam tu na sala promotion son sérieux na TV na télé 7 et puis bando le capé internet donc voilà Karine Mokonzi ale kinanga et na sa émission BCBG ye osala ole kana horizon 33 chaîne comment même pas place mususu donc ale kinanga donc Sam Kazadi abanda kala pas seulement pour la BCBG mais awa sikoyo eza muto BCBG te anaza muto bato tout sikoyo yango mona ngai et pas na yo dans la fabrication nazo kene pas wera na parmi ba chroniqueur oyo vraiment na okende partout muto ba mangali bangate moninga lobara bato ebele balobara namono ngai bisa bango parce que na tendance te yamoni tous les musiciens benga ngai na téléphone na ngai misia benga nga na téléphone ndeni comme à part ka mission nanda benga ngate pour ngana to sola te na mon émission comme na suka mika merci mbote na yo mbote na bino nyonso bo sepela na ngai et mebi de autoroute picho pacha sotali konko bandero nyonso balinga nga na pesa mbote monsieur Sili. Merci beaucoup Matika Songo, merci Namane Sochimpo qui le cache mani Freddy Akimbe Konifati. Matika Songo, merci na yo, merci na Obabengi Moïse Samlani Poche Muzindo, merci na La Fouchette, merci na Salon Kitoko, Salon Igor, au place na Katakasuki, 0243 82 39 34 977. Mes condoléances na Maître Ficaré, Oyo Babomi Mwana na ye, na Sir Bomo na ma émission les cas donc mes condoléances na yo, Mwana na yo Akoufi Babomi donc courage Maître Ficaré, bisous tous ensemble pour soutenir yo. Merci, et à la prochaine. Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.